Sa mère s'appelle Monganza Nzenze. Et moi c'est Madonda Nzanza. Banzena Banza. Nzenze et Nzanza. Ça va? Il y a quelqu'un qui me regarde, elle est en train de dire pareil à la tour. Et pourquoi? C'est le dépuissant, nous te remercions pour ce moment. Au Tiki, ma commune se connecte à Okolayo. Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Moi c'est un maïs. Il a maintenant 5 ans, il s'appelle Marquis Madonda Monganza. Sa mère s'appelle Monganza Nzenze. Et moi c'est Madonda Nzanza. Banzena Banza. Nzenze et Nzanza. Celui-là, c'est mon fils. C'est le fils de l'homme. Il est beau, hein? Trop même. Trop. Il a un visage. Il a le comportement de Marie-Paul. Et il a le teint de Celui-là, je voulais tellement la voir. Il est beau. Ça va? J'allais dire
merci pour avoir réussi votre performance. Je parle bien français, vous êtes très bien. Et en tout cas, j'aimerais remercier particulièrement Ngali. C'est mon ami. Ngali. Mon ami. Et je dirais bien que mon mutuel, quand on fait les anniversaires, et c'est quoi? Je n'ai pas l'habitude de parler devant les gens. J'aimerais juste vous dire merci parce que vous êtes là. Je ne sais pas comment faire le mot de circonstance. J'aimerais juste te dire que ces petits, je l'ai montré. C'est là que j'ai 5 ans, ils s'appellent. Merci parce que vous êtes là et l'ambiance va commencer. Et c'est tout. Merci. Merci. Déjà cadeau. Moi, je dormais à 19h. Je n'ai jamais promené au bois de nuit part. Ça, c'est la vérité. Il y a quelqu'un qui me regarde, elle est en train de dire Karayanto. Et pourquoi c'est vrai? Je n'ai jamais fréquenté les bâtiments. Je n'ai jamais fréquenté des bars. Mais dans ta tête, tu te dis Karayanto. Un son avec s'il te plaît. Donc, le petit va passer. Il se met. Papa, maman, yo okende wapi? Bozala wana famille restreinte. Famille restreinte. Voilà. Madame Goro. Particulièrement. Et Madame Goro. Oui, papa. Attention, Madame Ngali là, papa. Quand même. Bonsoir. Ok. Prends la chaise, on met les petits. Prends-la bien. Prends-la bien. Prends-la bien. Voilà. Ouais, la musique, le temps des bars qui s'allument et tout ça, tout un cadeau, tout un gâteau. Tana sosoli oteo, abolongo nanga eko, kumba melayo. Atana mwina nuiza keteo, na emiso nanga na yebi ekoko bakotanga teo. Ozali yangai Jehova, ozali yangai.
yembo kosopana na monoko na ngai. C'est comme moi Jehova. Na butu na ngai liba yeko kundisa ngai. C'est comme moi Jehova. Moninga malamu ya tangwa ba stress. Moninga malamu ya tangwa bitumba na ngai. Moninga malamu na tango ya ba question. Soki yo te na kozala wapi ye. Jehova na ngai na yembela kaka yo Jehova na ngai na kumisa kaka yo Jehova na ngai na netola kaka yo Zambe malamu Jehova Zambe malamu Mwaka ka moto te Atika ka moto te na malamiso Atika ka moto te na pota na ye Jehova na ngai avani na ngwende na lola Jehova na ngai yo Jehova na ngai abongi na loyembo na ngai Jehova na ngai lalaka te animbaka te Jehova na ngai lalaka te Jehova na ngai yo kaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova Rafa kolo na ngai nabeleli Jehova Jireh Seigneur Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment. Otiki makambo nyonso ekoleka na maboko na yo yo ozala nzambe okatela biso nyonso ekoleka awa esalama se mpona bolamu na yo mpona bokumu na yo moko nzambe obakela biloko biye biso tokolia na mokolo ya lelo pamba te ozali mokonzi bololobi obileko biso seko amen Amen. Mazoganga poazo sosola Bongonga moto na salani Bonzambe na yo ezali susi ya mindondo te Bato nyonso basi bayeba yango Nabelela nani abongi te Moto mokili akochola ngai Moto mokili akoseka ngai koseka Jehova miso na ngai na yo Nazo sanjola nazo belela Nazo sanjola nazo peso nzembo Nzembo na nga na bombela nani Soki kunde koka kobomba yo te Bongo motema na nge bomba pona nini Na bomba te nalobela yo Oza nzambo bongi na ngai Obongi na ngai motema na ngai oyo Nazoluka nazobelela yo Nazotombola nazosanjola yo Yo nde makasi na ngai nyonso Elonga na ngai yo yaya Refuge na ngai nkolo Lisungi ya bomoi na ngai Obonga okoka
nzela na ye kamela sepa na yo Yesu soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabengi ye ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai soki nabeleli ayokaka ngai ye loboko na ye mokuse te o loboko na ye mokuse te o miso na ye kangama te o mpona komona bomoi na nga matoi na ye kangama te o mpona koyoka kolela na ngai matoi na ye kangama te o mpona koyoka kolela na ngai Jehova na nga aza fidèle 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 nakobelela yo nakobelela yo ntango nyonso nakobelela yo nakobelela yo ntango nyonso Tana sosoli yo te abolongo na ngai eko kumbamela yo ata namoni nanu izake te naye miso na ngai nayebi ekoko bakotanga te ozali ya ngai ye Jehova ozali ya ngai loyembo ekosopana na monoko na ngai sekombo ya Jehova na butu na ngai liba ye kobundisa ngai sekombo ya Jehova moninga malamu ya ntango ya bastress moninga malamu ya ntango ya bitumba na ngai moninga malamu na ntango ya bakestion soki yo te nakozala wapi ye Jehova na ngai nayembelaka kaka yo Jehova na ngai nakumisa kaka yo Jehova na ngai Zambe malamu Jehova Zambe malamu abwakaka moto te atikaka moto te na mai na miso atikaka moto te na pota na ye Jehova na nga avani na ngwende na lola Jehova na nga yo Jehova na nga abongi na loyembo na nga Jehova na nga lalaka te animbaka te Jehova na nga lalaka te Jehova na nga yo kaka ngai nabeleli Jehova nabeleli Jehova kolo na ngai nabeleli Jehova afa kolo na ngai nabeleli Jehova jire nanga nabeleli Jehova
pasi na ngai. Mazoganga pozo sosola Bongonga moto na sala Ozambe na yo ezali susi ya mindondo te. Sikofinga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h sur 24h. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele.